lokola tokomi na sanza ya me ezali koya ya nkolo Yesu. Turu ayaki oyo azalaki mundele abotamaki na poso ya mundele. Jean Baptiste abelilaki koya na ye soko totali na Yohane na mukanda ya Jean. Azali kobelela koya ya nkolo Yesu ne bobongisa banzela ya nini mitema na biso, mitema na bango na lere wana. Me sikoyo nkolo Yesu azali koya kobotama, abotamaki na bunzoto na ndenge ya mama mwilu le 25 mai. Asali musala na ye, asi azongaki. Me sikoyo alingi kobotama na milimu na biso, na kati ya mitema na biso. Eske tobongisi na ndenge Jean Baptiste azala koloba ne nazali kobongisa nzela pwana mokonzi munene aza koya, ngai kutu nakoka kofungula singa na ye ya basapatu te. Po aza Nzambe. Me biso babeleli biso pe ava baya kobelela ezalaki na 1914 bagere ezalaki, na 1916 pe bagere ezalaki. Pwana nini bagere ezalaki? Po amilakilaki ne na koya lisusu po lere batuni ye na lola lere akufaki na turu wana liboso. Kuna batuni ye ne boni musala eleki bien. Alobi eleki bien kasi meme moko etikali na boloko. Me lokola batu bakolimbulela biso na tangu wana bazalaki te oyo bamemaki mukanda ya Nzambe, ndenge atikala koloba ne mulimu oyo koya, mulimu musantu akofungula maso mabombami. Yango papa dia ngenda alimbolili biso ne meme wana oyo nkolo Yesu alobilaki ezali yo mutu mwindu. Po banda mama Eva amemaki lisumu wana oyo akosamaki na nyoka, Nzambe asilikaki makasi, asilikaki na mama Eva, asilikaki pe na tata Adam. Pamba te soko tolandi bango misato, Nzambe asilikilaki bango. Kobanda ye tata Adam alobi bo lere nasalaki yo okutaki na sina te mibeko na lakisi ne nyonso bosimba ne oyo bosimba te mubeko. Mama Eva pe akutaki mubeko wango, nyonso bolia na bino me oyo bolia te mubeko. Mutu asalami na elilingi ya tata Nzambe. Yango tata Nzambe ayokaki bango misato te, pamba te yo mubali oyokeli mwasi na yo, otiki onga Nzambe na yo na lobi, entretan na sali yo na elilingi ya tata Nzambe. Eyo pe mama Eva. Yango bango misato bapesaki bango etumbu wana. Yango papa Simon Kimbangu akitilaki oyo nkolo Yesu akenda koloba ne meme moko etikali na boloko. Donc banda tangu wana tokota boloko poso ya mwindu tosali 4400 ans. Lere tofunguli ndako Nzambe ya matete. Papa apesi explication po tosalaki 3 tours ya kolinga ndako wana. Mukonzi ya mboka oyo akala kutu atuni alobi encore papa alobi oui musala nano esili te. Pwana nini ba angelu lere bayoki mutu azotoke porte, ba angelu nkolo Yesu alobi bokende otala mutu aza na porte.
lere baya kotala mutu mwindu baanzelu banda 4000 bamonaka na bango poso wana te po ezala kokota lisusu na lola te. Mbala ya mibale atoke lisusu bokende otala bake kotala otomoni mutu te entretemps mutu afukami wana me lokola azalaki poso mwindu baanjelu bazala komona ye te po ndenge kaka bana na biso tozwa bazobotama na gere ya molimo oyo tozobundaka ya bikabwani bana bamesani kaka oyo bazokola sikoyo bukabwani kuna kokende te po bango baza boye oyo pe kuna kokende te bango ndenge pe baanjelu na lere wana bamonaka na bango poso ya mwindu te kuna na lola pendant 4400 ans donc eyebanaki lisusu te banzembo ezali mbala ya misato lere ake kotoke papa ale ye moko nkolo yesu atelemi ake kofungula amoni papa Simon Kimbangu agumbami wana bayambani masolo wana oyo tozala kolanda papa de ngenda azala kobetango lere bayambani baanzelu nyonso bafukami balobi mpona nini obombamaka biso boye nde banda ntango wana nzambe abandi kokanisila ndenge nini tokoki kokotela yango papa atelemini po tomonana lisusu bato na kati ya miso ya tata nzambe il faut tobomba bolingo mibeko misala me lokola sata ye azalaka koyoka likambo oyo koya ya kitoko alobi lokola batieli bango mibeko biso eloko ya liboso tokolongola bolingo balongoli bolingo tolongoli bolingo mibeko tolongoli misala pe tolongoli po lere olongoli bolingo mibeko kokosimba ngo lisusu te oyo nyonso na lingomba toyebaki na ezalaki ya mibeko nyonso tolongoli elateli tochange defile tochange koyinana tochange makambo nyonso oyo mokili esalaka yango mpe biso tobandi kosala esika oyo ye nkolo yesu azoya tokoyambila ye ndenge nini pamba te bafarisie kutu lere bayaki mpo baya babatisa bango Jean Baptiste alobi bino bana nyoka nani apesi bino mayela boyeba ne kanda ya nzambe ezali koya ozomona nani apesi bino mayela me biso bango na lere wana bazala kotubila na miso ya bato babimisa mabe na bango nyonso mpo bayamba bango babatisa bango biso lokola toza bana suka papa alingi kutu tene bato batubila na miso ya bato aponaka bato atindi biso na zamba po bakenda bato basala ntubila me okomona mutu mosusu atubeli me asilisi na ye makambo te omoni biso tozwi chance ne obatami na yo na zamba okotubila nyonso yo olingi okosambela ndenge olingi po tozala pepele po tomemaki ngambo ya monene na miso ya tata nzambe me nzambe ayokeli biso mawa bakotisi biso letraite batombolisi biso maboko topumbwe kuruzu me tala lelo makambo oyo tokomi nango okanisa topumbwaki kuruzu te okanisa totombolaki maboko te okanisa tokotaki letraite te na letraite makambo minene emonanaki me nyonso tobungisi na 42 ans oyo bapapa bateyi biso na 20 ans makambo nyonso tobungisi
soko mutu alobeli papa Simon Kimbangu ale tosutuki tobandi kolenga neti kutu bateyaki biso te or ke biso nde tobandi nde tokoki koteya mokili na bizaleli na biso na etamboli na biso na elateli na biso kasi nyonso wana tobungisi yango wana bamama batata na nga moko toyeba nde mokonzi munene azali koya na mawa na ye akangulaki biso na kati ya pasi oyo tozala kolela na 4400 ya kolela na kolela mutu mwindu ti lelo ndenge kaka papa toyokaka ye soki olandi toza bongo me biso pasi oyo tozali kolukila yango na bato ya libanda orke biso nde bato tozotia yango pamba te biso bikeke nyonso eleki baprofeti bato bazala koteya bango ye moko papa Simon Kimbangu azala kotinda bango kenda koteya me sikoyo banda kozonga ya nkolo Yesu na likolo na turu wana liboso ye moko papa Simon Kimbangu akiti na se ya ntango na ekipi na ye nyonso po baya koteya biso soko toyebi basekre mingi ezalaki na kati ya nkamba badaniele oyo totangaka na bible bazalaki na kati ya nkamba basamuele bazalaki na kati ya nkamba ekipi oyo ekitaki na papa na bapapa ale akiti mpe na bana na ye po papa Simon Kimbangu lere aye amoni ne mosala eza na se ya ntango eza monene po bato tolataki misala ya makasi ya mabe ya sata yango bamoni ne nkolo Yesu abotaki te lere amati likolo amati na nzoto na ye me na turu na biso atiki nzoto na ye po bazala bakontine koteya biso bakontine kobatela biso ale ebele oyo tolobaka 26 ebele boye okanisa ndenge tolobelaka neti biso nde tosalaki demande na tata nzambe ne ale yela biso bato me orke mawa na ye oyo esalaki nde akotika biso pamba te ndenge ekomami na Isaïe ne soko atikaka nzoto te ne tokomi lokola Sodomo na Gomora biso nde toza na chance tondima mabe na biso ndenge ekomami na Nehemia chapitre 8 obandi wana na 1 lere baisraeli bamoni ne babungi na mibeko oyo Moïse apesaki bango baponaki nganga nzambe oyo ayebi mibeko mpenza atangila bango lisusu mibeko oyo apesaki na Moïse na ngomba ya Sinai baye komona ne tobungisi mibeko yango etangamaki lisusu donc toloba na mokanda ya nzambe mibeko mpenza etangami mbala misato etangami na Exode eye kotangama na mokanda mpe ya Nehemia lere babosani eye kotangama na chapitre oyo balobaka ne kozongela mibeko donc elingi koloba ne etangamaki mbala misato mpona kolamusa makanisi na bato ebiso mpe lelo bapapa bakundoli kaka meme mibeko oyo po ebele balobaka bible oyo me bapapa yango basaleli papa Simon Kimbangu yango asaleli soko tozwi référence na bible te oyo nyonso tokoyeba ndenge nini ne Molimo Santu ayaki po ekomami yango bapapa balakisi biso yango wana biso toza libota ya lipamboli ndenge libota ya bana Levi po bana Israeli lere babimaki na Egypte mabota 12 ebimaki me libota na libota nzambe alobi na Aron ekabulila bango mabele me balevi balevitike oyo tobengaka balevi donc bana Levi
oyo tobengi livitu kopesa bango mabele te mpo bango napesi bango mokumba ya kosala mosala ya bunganga nzambe ndenge tozali komona ne libota ya papa Simoki Mbangu lelo tozolobela yango makila ya papa Simoki Mbangu. Donc soko esika ozali otuntuki oponami te na libota wana mpo nzambe aponaka kaka moko na ekeke nyonso mpo ete atambusa libota bana na ye. Yango wana totika kosala mabe tondima mabe na biso mpo nzambe alimbisa biso ndenge ekomami na Psaume 32. Nelere nazala kondima mabe na nga te, nazala kobomba ngo, nakondaki nakaukaki, nazala kolala te na butu. Kasi na ye komona ne tika nakende ondima mabe na ngai nyonso epai ya tata nzambe. Sikoyo nakomi bien. Yango wana ba mama na ngai, ba tata na ngai, to tika kosala mabe po biso toza libota ya suka. Libota mosusu eza te na nsima na biso. Mokolo oyo tobimaka lingomba ebimaka na libanda na Njili na quartier 4 epai ya papa Lukau Michel, sango ayaki. Batu kutu balingaki bakima bakanisaki ne baye kokanga biso. Sango alobi bokima te, boyoka likambo na koloba na bino. Sango wana alobaki boye. Alobi bino batu mwindu boza lokola ba pigeon. Sika babwaki loso bokei. Sika babwaki masango botiki loso bolandi masango. Sika bakobwaka nguba botiki masango bokomi na nguba. Me lingomba oyo mangomba ebele ezalaki liboso ya mangomba oyo. Alebino nyonso ebele bolongo kuna boye na lingomba oyo. Boyebaka lingomba ya suka yango oyo. Sango ya mundele. Walukola tondimaka pe mundele mutu alobaki yango. Na yango makambo eza ebele oyo okomiboma nzoto ne ngai ilifo boye libota wana me omata okita. Nzambe aponaki libota ya Levi yango mutu ezalaki kopesa mibeko, kokengela mibeko ya Nzambe. Ezalaki pe kokengela sanduku ya Yawe. Lelo soko totali uta nzoto ya papa Simoki Mbangu eyaki. Nakanisi mutu pamba oza na libota wana te okoko kende ozwa fungula te ofungula. Ndenge pe libota ya Levi ezalaki bana Levi. Batu lokola tolingi pe koyekula penza te moye ya koyeba biebie makambo na zoloba soko tangi na mukanda ya Nombre chapitre 1 verset 47. Okokuta makambo na zoloba ya libota oyo eponama oyo Nzambe aponaka tanga ngo soko olingi. Ngana lingaka otangi ozwa makambo. Na place oyoka oya ngai lere mususu na tenga miyo moko tangi. Eza na Nombre obandi wana na verset 47. Kenda nango tina suka okomona ndenge nini Nzambe apesaki libota wana mokumba ya bunganga Nzambe ya kokengela sanduku ya Yawe, ya kobatela mibeko ya Nzambe, ya koteya bango na batu po bazwa nzela. Nakanisi ndambo tolobi lelo eza nango ebele me tobanda kosololaka ndambu. Donc tosimba ndenge libota ndenge ba Israeli babatelaki pe libota ya Levi. Ebiso pe libota ya Levi tokoki kozwa exemple ba papa mfuma ndongo, papa Dengenda, papa Kisolokele, papa mfuma Mbanza.
lere babandaki musala batu babanda kofukama te. Me papa Simon Wankana leki ya papa Luvanga oyo asalaki cercueil ya papa Simon Kimbangu, ye mutu amonaki vision esika papa Dengenda azalaki baanjelu bafukami bango nyonso lere bazo koloba na ye. Ale lere alobi yango nde lingomba mobimba batu nyonso papa te mutu asengaki, bapapa basengaki te bafukama na bango. Me papa Wankana amonaki vision wana ya komona neti azomona neti ndoto baanjelu baye kofukama liboso ya papa aza na kati. Alelere alobi yango kala butosi ezalaki makambo mpe ya lukuta ya kokosa ezalaki te. Banda tango wana soko ke kolobana na papa kutu alingaki te, bapapa bazala kolinga te soko fukami telama. Me batu bazalaki na butosi tofukamaka ti lelo. Yango wana pwana ngonga oyo na suki awa, Levi aza mwana ya Jacobi abotaki bana 12 nde mabota 12 oyo bana Israeli ezalaki. Me Balevi bazwaki mabele te, bango nyonso bakabulaki bango mabele, kasi Levi azwaki mabele te. Lere avant Jacobi akufa akabulaki mutu na lipamboli na ye na musala na ye, abengisaki bana na ye nyonso pwana atikila bango mukumba. Yango wana biso pe lelo tokomi kobomana boye kingandi boye yete sala boye te. Biso nde musala na biso kosambila kaka na kosala makambo ya malamu. Lere tokosambila Nzambe ayokila biso, akatila biso mukano oyo ya pasi oyo banda kala, po tozala tobenga mabana na ye ya solo ndenge mama Mwelu abengamaki lelo aza na kati ya lola akoma rene okopusa na wana te. Bapapa na biso basili kozonga, oyo nyonso bazalaki na kati ya nkamba basantu oyo biso toyebaki na bumwana bango nyonso papa azongaki na ekipi na ye nyonso. Me atikeli biso ndambu ya nzoto ndenge ekomami na Isaïe, ne soko atikaka ndambu ya nzoto te. Nakanisi pwana ngonga oyo tosuki wana na kombo ya Tata, Mwana pe Molimo Santu. Amen.